Ma Mission TV, le miroir du monde. 51 morts pour la bamboule et betaki. Bato belé di banda. Yangwana to kanga maboko te. Yangwana to sanganaki. To zoki mibeko. Pour la makambo to kuiko sala. Le pays est très mal organisé. Il faut toujours à disposition. To bongisa makambo. Pour moi qui est libre. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une entreprise, il y a mouké le rôle à Robank, a la mieux organisée que Congo. Au micro milekaki, ils ont qui soki bongo mibongo, bakaki pema, batie bongo na libeka. Ba kufela ki bakomi kolelaka, maman Olive, ni nyambalo tokolandela. Ba maman ba boti biso sans défense, ba maman ba kufi. Et bazobe mabango lokola, ba memaka bakoni ko boaka bona 207. À long terme, ton senga que makambo est ça la masouté. Tozo considérer que Tosi Tokoufi 51 personnes. Donc na ville oyo totika na 4 députés nationaux. Toye awa ni susu na kobate la baye batikela. Tolikite tokunda la tamu biso. Nzela kobate la moni lo meilleur oyo ko mananzela leta pona kosunga ba mabota na pistoli sur le biso za. Tomoni 48 heures déjà. Bao bazana morgue, tozana information te sur ndenge nini bakokundam. Bao bazola la libanda, tozana information te aide nini bakozwa. Mais les députés nationaux, il y a déjà ça, moko na moko déjà, na ndenge ya bango moko, basi babandi ko poser ba acte. Mais ya mbalo ngai na tele na ba député ya Kinshasa, to tele to la boni boni. Na ko ebisa bino mwanda bimaki 47 millions. Toko la Bibembe to compter à compter bandeko. Toke même na kisenso na sima salon ko piko la batu. Ce qui est à détruire, c'est que nous sommes toqués si gaz. Tout le monde a pas discours creux. État de droit, tout le monde a. L'autorité nationale, gouverner c'est prévoir. Il faut tous avoir des solutions structurelles. Des solutions aux autres datées. Le peuple communal qui dit ça, vous commencez à aller dans les cigares de Rwanda. Azana. Ça vous commencez à faire une zone est-ce qu'il a la légitimité de recevoir pour ça le rôle de la promesse? Alors les mots de la gouverneur normalement qui était. Ceux qui gouvernent, pour la gouverner, vous commencez avec la gouverner Yaya Chatini, yo, au ça. Et puis, il faut tout interpeller la conservateur des titres immobiliers. Nazo ben d'abord matoi, il y a Lukunga, il y a Moamba surtout. Oh bako kataka, bitenya mapangu bako pesaka batu sans lotissement. La sollicitation madame Télé, tout ça va continuer. Tout ça va députés nationaux, il y a sa vice-gouverneur, tout ça va continuer. Que tu peux si au foot, tu peux ça. Tu joues Mika, non? Ndenge to ça la peau. To salisa. Bato ya biso. Oyo bakei. Na oyo. Batikani. Na oyo bandeko bakambaki mboka na suluki. Soki bakokoba pe na lolenge wana, mpona bango babengani lelo alliance. Tosali alliance. Soki alliance yango bakokoba nango na lolenge ya banditisme. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, Bibi Kapinga, votre servante. Negeto Barato Zali, Lisonabino, et Sika information, et Zali, Lito, Inabino pour la ninité, Makolonabino, qui est en temps réel, peut comme Nabino information. Tokita qui est là à un hôtel de ville, et Sika Bongo, député élu, ya Kinshasa, Sangana Kibongo, Nakatia Caucus, Nabango pour la fois Kokutana, na Oazali Penza, vice-gouverneur, ya ville, ya Kinshasa, pour la robeta, Oezaki, Solo, Bongo, et Bandekona Biso. Au batiki biso na ba image bolana ki dernièrement la kati ya Ma Mission TV et ça la ki bino pasi comme on a dit ndenge ba après la pluie vient le bon temps mais na Kinshasa et ça après la pluie mauvais temps de yaka bibembe koyaka pasi penza et zoka biso alors ba telemaki bongo koya ko solo la pe kotika memo na bango to kolanda bango pe na ba impression na bango après réunion et puis to kozonga sima pour na to clôturer ensemble avec eux. À tout de suite. Bah député bah élu à Kinshasa bah député nationaux bah tangi maboko te na makambo ezoleka oyo ezali causer na ba mbulo ebeti
le 25 novembre, le 25 na le 26 novembre la ville de Kinshasa. Yangwana to sanganaki tozwaki mibeko pour makambo to ko sala. Ya liboso to ko kutana gouverneur de la ville de Kinshasa pour yé motazali ko kamba ville de Kinshasa a sali état de lieu ya ville na ndenge bambule ebeti to solo na ye biso pe to pesi au foot ko pesa to zumikano ndenge to sala pour to salisa bato ya biso oyo bakei na oyo batikani bilan ezali ya monene eza pe mawa 51 morts pona bambulu ebetaki bato ebele libanda yango wana tokokanga maboko te tozozila pe présidente ya assemblée ayaki na mobembo azozonga na Kinshasa azozonga na mboka po biso pe tosala oyo ya biso tokosala mais déjà tozali kosolola na badéputé na bamembre ya gouvernement central bamembre gouvernement provincial pour totala to accompagner bango pour totala oyo toza kosala mais badéputé nationaux baélu ya Kinshasa moko na moko déjà na ndenge ya bango moko basi babandi koposer baacte oyo tozosala yango na cadre ya caucus ya tosengi na population tozala solidaire na baninga oyo bazwi makama parce que koyela biso nyonso tokende yango mosika à long terme tokosenga ke makambo esalama suku te po biso toza na minduko ya biso badéputé nationaux tokointerpele bakonzi oyo tokosala barecommandation bakosala mosala te tokointerpele bango. Ok, monsieur le président, par le gouverner c'est prévoir. Yoki ndenge vice gouverneur uti koloba ba place ebele bato bakufi eza ba place oyo bapekisa kotonga mais bato bakotonga bazana ba fiche parcellaire bato bakopesa bango eza ba déplacement bourgmestre mesure nini bino mutano ba bourgmestre eza ministre vice premier ministre oyo azana epa na bino kuna ozana ndingisa ko bengisa mesure nini bozui pour ma campagne se répéter les sociétés tozali kotala to tient en place commission oyo ezotala makambo na nyonso et puis commission wana ekozwa mikano oyo tokosalela na mikolo ezali koya na mokuse yango bayeba we baza nango esengeli kokunda bango na esika malamu na lokumu nyonso bayeba tikali na komboi toza kongo na plus de 500 familles oyo bazaki esika kolala bazolala be na libanda tokotala te bambula yango esili te kobeta lisusu bitumba na biso ezali toye awa hôtel de ville totondi to na mwa mosala asali mingimingi vice gouverneur sikoyo tongi to implike na parlement na gouvernement exécutif bato ena bazala na esika kofanda esika kolala eloko ya kolia kisi ya kopesa bango pamba te na nzela ya catastrophe esalami mikakata ezalaka mingi toye awa lisusu mpona kobatela bayebatike na bango tolingi te tokundaka bimeme ntango nyonso nzela kobatela mone lomeya oyo ekobima na nzela ya leta mpona kosunga bamabota wana biso liso na biso ezali wana pamba te toyebi na mboka ye ntango nyonso makambo ya catastrophe esalamaka nde esika bato bavwamaka baliaka mbongo ya bawei baliaka mbongo ya basinistre biso tokolandela yango soki ozwi esika ye bakufi omoninga na lati noir livulu mbanza lemba nde esika bapesaki nga mibongo na bandeko bakufi wana bazali bandeko na ngai omona ngai na nzela elateli nde balobaka lokota français dans l'ordre symbolique naza habillé en noir mpona kolakisaki nazolela bandeko nakolela bango kaka na mai na miso te nakolela bango na kolandela meya nini ebimi mpona bandeko nango bazangi esika kolala esika kofanda esengeli to lukela bango esika ndenge baloba les sites de sinistrés esiko bakozala mwa matela mwa bage soki mbula ye bazala mpe na nzela kobongo nkite bimaka pamba te toza na ministère affaires sociales nkite bimaka pamba te toza na hôtel de ville nkite bimaka nkitana soki ebimi bayeba koyei mbeba bazwaka mbongo wana te malabe me ya mbala oyo ngai na telemi na bandeko na nga badepute ya Kinshasa totelemi tolandela bondi bonebimi nakoyebisa bino mwa ndambo ebimaki 47 millions tokolandela
47 millions ba kaboli na bilingo ba sungaki biso ko bimisa bibembo ezaki na sama belé na mwanda mundam mais to suki kaka bongo te esengeli sikoyo to bomba ba bazana bombo bazo sika kolala ko ba bengi les sites les sinistrés to proposer ba livulu terrain mefe bisike belé to go tia batwa na nzelo bato ba pesa biso ba bingongo to zala balobeli na ba to kolande mabota yenga esengeli bazo mami meya ndamu o mikolo milekaki ezalaki soki mbongo bimi bongo bakangi pema batie mbongo na libenga bakufelaki bakomi kolelaka mama olive ni yambalo oyo tokolandela ezali mbongo ekota na libenga ya gouverneur te ezali mbongo ekokoma na libenga ya premier ministre te ezali mbongo ekokoma na libenga ya président de la république te ezali mbongo ya bino moko bayimboka ndenge balobi l'argent du contribuable congolais moto moko tasala ngo lolendo moto moko pete azingisango na libumu na ye tokolande 500 familles ekobakama kaka tokolokela ngo esika mwa siti moko mwa lomeye ekobima tokotala baza 500 oyo azwi mwa 100 oyo azwi mwa 100 oyo azwi mwa 100 mwa loso ekobima mwa tomate ekobima mwa mungu ekobima tokaboleli bango ndambo bokoloka te yako kosunga biso te biso moko badepute totelemeli likambo les députés nationaux je précise mpona jusque-là namoni badepute profession te namoni bango biso moko banationaux totelemeli likambo oyo bayimboka boyeba yango totelemeli yango na nzela ya kokisi tokozela mpe oyo ya biso président d'assemblée nationale soki aye mama jali mabunda soki aye tomemele mpe mbano yango ye mpe akotia maboko nde bongo bakweleli mbemba bazala na kimia na vice gouverneur asolisa biso malamu tele toza bakonzi toza badepute nationaux ye aza vice gouverneur toza bakonzi na ye toza baautorité budgétaire biso baye tosalaka mibeko tosololi malamu eloko moko na sepeli na ye ndenge baloba na lokota français il a la maîtrise du dossier aza na maîtrise ya dossier oui eloko na sepeli na yango wana aza na maîtrise ya dossier il a les tenants et les aboutissants ya dossier mais sikoyo na kobeta sete biso esengeli tobunda mpona bapesa bango makoki na nzela makoki wana basala basite ya basinistre oyo nazobenga les 500 familles bazali esika kolala basali esika kofanda mais tobeti sete o mikolo mikoya botongi ndako to baza kotonga na nzela ya oyo nabengi le banditisme urbanisme tokobuka bandako wana mama eza likambo ya kovote loi mibeko ezali tokosala na moko oyo mibeko ezalaka nango bosaleli mibeko nde ezalaka te la mise en applicabilité des lois existentielles pas des lois existentielles nakoti na lokota français esengo akotangaki na nsima na ya bukumese te esengela te elemela makambo ya edando eza na ministère nango ya affaire foncière ezali na baepe mobeko apesi bango lingisa kopesa moto mabele kaka bongo mboka ye mobeko likunzu esalama ntango tokobeta sete na 19 ans ya ndeko kabila bato bamonaka tobeta na sete mpo na esengo to mpo na koyina moto basaleli mobeko baconséquence nango yango wana nde balobi na lokota français sans fin nous constatons les ramifications conséquentielles na oyo bandeko bakambaki mboka na zuluke soki bakokoba mpe na lolenge wana mpona bango babengani lelo alliance tosali alliance soki alliance yango bakokoba nango na lolenge ya banditisme ya environnement tokolelaka kaka bibembe mboka batongaka yango moto atongaka mboka ezali bongo politicien eza peuple te peuple soki otikili bo akotonga esika nyonso alingi akotonga esika nyonso alingi na kotalisa bisika mosusu baki kotonga esika ezalaki ntango basali fondation bakiti mpena na sete ntango mopepe na mbula ekoya kosala nini ekokweyisa ndako wana mais leta ye nde moto atongaka mboka tokokondane bayimboka te bakoze ezali l'état construit très mal sa cité c'est l'état qui construit lorsque l'état construit mal conséquence
bato bakosinda bandako kokwea cause des années défaillance en l'état l'état aza démissionnaire na domaine wana azali te moto nyonso akolamuka atongi ndako na ye moto nyonso akolamuka akwi ndako ya ndeko boye l'état est l'état démissionnaire yango bitumbo biso tokundi utokala tobungisi ndeko kabila mpona nini mpona l'état azala yango omoni tomonaka kondo Tshisekedi oyo azali moto vision ezalaki la réhabilitation de l'autorité de l'état et l'état des droits tomituna question soki baréhabilité autorité de l'état moto nyonso akotonga esika nini soki état des droits ezali moto nyonso akotonga esika azali tolongola badiscours creux état des droits tomona yango esiko état des droits ezali moto akotonga ndenge alikeli te esika état des droits ezali botongi ndako ekosalama na ndingisa ya l'état na ndingisa moto te lelo ekomi na ndingisa yo kotanga burgomestre azali nani esika kotonga ndako aza nani baburgomestre bazondumaka na bango est-ce qu'il a la légitimité ya kosala mosala lokola burgomestre azorépondre na gouverneur anomaki ete soki yo mona burgomestre abenga gouverneur ya jatini yo kosala mosala okobenge yaya mpona nomaka yo administratif oza na légitimité te omobenga burgomestre ya jatini ezalaka bokotonga mboka mokoni yo kobenge yaya mokoni okotonga ye pe kuna koyoka petit frère nanga leki ya moto bokotonga mboka mokoni na mangala wana oyo abengaka yaya oyo azongisaka leki ya moto bokotonga mboka mokoni. Donc je crois que l'idéal tozala souci ya koconstruire mboka lolenge bapapa na biso na mobimi ya table ya Rome ils se sont assignés des recommandations construire le Congo. Le Congo n'est pas construit, nous devons le construire. Honorable, c'est une question en français. Bon, réunion toto ça maramba lelo ezali continuité ka ba descente toto ça na terrain. Tomoni maramba somo. Depuis nga botama ya Kinya wala mama yemo. Naska romona mamuna monité banzele zo kata na ndenga ko sakana te. Ndeti par exemple pour que route université mwana utanze za détaché de deux bras. Nga balé banzele panzani donc trafic routier eza sous possibilité. Bibembe to compter ko compter bandeko. Toke même na kisenso na sima salon ko piko la batu na sia mabele muto adindi na sia ba décombre bo bendié. Et j'ai vu aussi à un moment donné et ça linga passi ba maman ba boti biso sans défense ba maman ba kufi et bazo me mabango lokola ba memaka ba koni ko boaka ba na 207 topé ça qui même ba moyen pour ba mituka et ravitailler et me mabango na clinique universitaire na morgue. Makambo na koloba esengeli esila. Nous avons interpellé l'autorité urbaine, l'autorité nationale. Gouverner, c'est prévoir. Il faut tous avoir des solutions structurelles, des solutions aux autres datées. Tout est Kishasa dans 10 ans et parce que ce qui est dans Maluku a occupé 90% de la ville de Kishasa. Et toutes les communes ont occupé 10%. Mais ce Taliban a construit anarchiquement à peu près 7%. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, on a proposé à Kishasa, tout ça, mais il possibilité de créer une ville secondaire. Aux hommes à Washington. Et à Washington ville, et à ville secondaire. De sorte que Kinshasa va la décongestionner. Et puis, il faut tout interpeller les conservateurs des titres immobiliers. Nazo Ben d'abord Matoyi, il y a Lukunga, il y a Moamba surtout. Oh, bako kataka, bitenya mapangu, bako pesaka batu, sans lotissement. Oh, moi, bandaku, likolo bandaku. Tout ça, on peut préparer déjà, bibembe à l'avance. Complicité, beaucoup, mais c'est aux autres. Non, mais même l'autorité, moussou, baza na qualité, na découvrir, na kei, na kisenso, na mbanzalemba, na malolo, na moni batu sodo détenu, ba titre, oh, ba pesi bango, non pas par autorité compétente, c'est-à-dire que conservateur, mais un chef de division à cadastre. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, le pays est très mal organisé. Il faut toujours avoir à disposition. Tobongisa Makambu, parce que je ne peux pas comprendre qu'une entreprise, il y a Mouké Logo, la Robank, a la mieux organisée que Congo. Robank a la mieux organisée que République Mobimba. Alors nous devons organiser les choses. Ce qui a été, en 2023, Bibembene Banda a voté Bisso. Merci. Naomona ke cause za liboso bandeko na biso bakine kotonga bisika oyo ebiangama kotonga banda côté. Ya liboso nazali ko condamner ba conservateur ya ba titre immobilier ya district ya Lukunga.
toyebaka que non mbongo eza bien kasi mbongo ekoboma population eza mabe tala likama ekomeli ba population ya Lukunga soki gouvernement central a zwi ba décision siko te na banzete bambula ezokoba kaka ekoboma bato ebele. Il est important na ministre na kosenga na tata mokonzi ekolo a instruire na ba ministre na ye nyonso ba kozala impliqué pour trouver solution à la population ba même biloko ya kolia pour na bato bazola la libanda na ministre na Lukunga ba bongisela ba bazola la libanda même batante parce que pamba te soki gouvernement central de salité ba député nationaux ba na misolo ebelete bazo salaka ba soutien mike kasi pression to ko sala ezali tata mokonzi ekolo atindika batu ya gouvernement na pour que solution ezwama parce que na monga fula kuna na lubwaku na manenga problème eza makasi. Merci bien. Merci honorable. Bon honorable Eli Moussousa Lukunga nous comme rapporté il y a Koki c'est député Eli a vu de Kinshasa message ni fort aux pour le peuple congolais tout bon. Merci mingi na maloba bopesinga na lingina rappeler que ville ya Kinshasa ville province ya Kinshasa ezali na 55 députés nationaux na 4 circonscriptions. Alors les lots tozoloba na mbula o ebetaki tokufisi 51 personnes elingi loba pona biso ba députés nationaux ya ville à Kinshasa tozo considérer que tosi tokufi 51 personnes. Donc na ville oyo totika na 4 députés nationaux parce que biso nde toza balobili ya peuple biso nde toza ba représentant ya peuple na 4 circonscriptions 51 personnes bakufi donc 51 députés nationaux bakufi mais tomoni 48 heures déjà bao baza na morgue toza na information te sur ndenge nini bakokundama baoyo bazola la libanda toza na information te aide nini bakozwa yango tina tozali kotambola epai ya exécutif provincial na exécutif national c'est-à-dire gouvernement ya ville na gouvernement national. Mais tolingi to préciser que président de la République a mérité déjà azala félicité parce que dès le moment où Makambo ekoyaki a telemaki akendaki kotala ba sinistré pe apesaki déjà makoki pona banzela o ebebaki ezonga po ville ezala paralysé te siko démarche na biso ezali mokonzi mboka atala na premier ministre gouverneur ya ville atala na gouvernement provincial mutu na mutu na ba attribution na ye po ba sinistré o bala libanda bazo esika ya kolala ba lotissement ezala créer po bato bakende bazala en sécurité po na libela bao bakufaki bakundama moyebi soki babi lotissement lingi bezwaka temps po bato bakende kovanda dans l'immédiat ezosenga kolukela bato ba place ya kolala soki okei na Camp Luka ozwi rivière Makelele kobanda likolo tina se okokuta plus de 600 familles eza libanda bazola likolo ya potopoto donc elingi bana mikolo ezoya tokotika koloba ba victime ya mbula tokokota na ba épidémie yango ezosenga bato oyo bazala déjà prise en charge rapidement kotia bango na bisika oyo bakoki kolala en sécurité na ba condition ya hygiène ya bien mais solution ya mulai koleka ezali kokende kotia bango na ba site oyo l'état akopesa ba place bato batonga pe kolandela siko likambo rivière lokola Makelele esengaka seulement curage. Ça fait des années études là qui sait que maywana soki kaka ba paloli bien li nango li ezali nzelo maele kaka
soki bapaloli yango bien mai akokita na se par rapport ya niveau ya mapango c'est fini bainondation baproblème wana ekosila et étude wana etalisaka ke esengaka seulement je dis seulement $30,000 $30,000 mpona kokire rivière makelele baproblème ezosala mesila ezosala matembo voilà lelo toza na bato bala likolo bapotopoto na nini voilà pourquoi biso badéputé ya Kinshasa na circonscription nyonso na président ya caucus ya badéputé ya ville province ya Kinshasa Godard Motemona totamboli ensemble soki awa te tokokote pa ya bakonzi nyonso mpo totuna ndenge nini 51 députés nationaux bakufi 48 heures déjà coquille mouvement esaté. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du monde.